salamaki ezali bango boko basali yango pamba te place wana bakengela yango na bana mura balobi teke babetaki bango basasi balobi teke bakangaki bango singa bamoni eloko moko te boko sikoyo esalami na nani bango moko toyebi scenario nyonso ndenge esalamaki wana oyo bango moko basali montage bango na bango bakomi kofundana opposition la muka échanger te machine à voter eza illégal la loi interdit vote électronique Olivier atikali pe koloba yango te tweet wana eza kaka bango moko batu ya FCC na ba allié na bango basi basali alliance mutu bazo sala campagne wana biso to sito lobby biso to retiraka ba signature na biso te to changeaka pe position te so to lobby to sito lobaki machine eza illégal to kene na machine te mais to monike malembe seni abandi ko rapprocher vers biso ya Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Il y a entre nous spécial duplex direct na Banamboka en direct à la République démocratique du Congo ou en dehors il y a Kinshasa. Rubrique ou émission entre nous, les lots et la question est allée brûlante d'actualité. Certainement, Watoba Kotuna Kaba Kotuna Mituna. Toujours en duplex, mon Amboka. Honorable Francis Kalombo, au Azali Bongo, porte-parole, Yamon Amboka Moïse Katumbi, porte-parole adjoint, et également Azali P, porte-parole na Lamuka, donc Omeka Kosolo Lanae Kosembola. Position à Lamuka en ce net moment à quelques jours des élections. Makamona Makambo et Kobimaka, mon Amboka honorable Francis Kalombo Mbote. Question à Liboso d'abord, Ezali à Koyeba et Panayo. Réaction Ezali Nini. Yaoueba aujourd'hui, après incendie, il y a dépôt au et bombaki, kit électoraux et bombaki bon Makabo et belé à Seni, oyo Zikaki récemment. Votre réaction Ezali Nini. Mais à Liboso, toujours regretté modèle wana. Pamba te toyebi ke mutu nyonso amoni yango bien que ça montage parce que place wana biso tout toyebi ke ça militarisé ozana la police ozana l'armée FARDC ozana bana mura et puis bazé belé bafandaka wana pembeni wana wana bureau ya tango fort comment batu bakozwa risque na butu baya kan kokolope za pembeni batumba pe bakende mutu amona bango tata nzinzite et puis bakende donc ça montage na bango moko et bakosi pe ke o 7000 machines eziki bino moko bomoni ata photo ya machine moko ya pambe eziki ezate eza montage balinga bapokola batu ber mais eza buzoba eza lokuta mutu moko ta ondima bango na biloko ya lokuta ya ndenge wana. Alors, lelo tango bakolobaka que ezali ba intention moko ezalaki déjà il y a bato ya Lamuka par le biais il y a Olivier Kamitatou à travers tweet na emoko et bato mususu bako endossé binoto bako lak lobakeza Lamuka mutu azali vraiment derrière peut-être Makambo et Komaki. Comment vous réagissez? D'abord c'est faux. Biso to zawana te na émission kaka ke secteur wana eza militarisé okokota kuna ndenge nini okobanda ndenge nini donc eyaka bango moko parce que eza impossible mutu aya na 2h du matin ye moko aye pakoti wana to baye groupe bakoti wana alors que bagarde bafandi wana bazana bango pe masasi ebeti te fimbo ebetami te eloko moko te momoni teke eza baventure baza bamateur do basali buzoba biso tozana eloko wana te même soki bolobi ke mutu moko akoki koa na intention ce qui est faux. Dans quel monde on condamne une intention? Et comment mi wapi? Mutu ana besoin kotumba yango azate, mutu ana intention kotumba yango azate. Bango moko mutu batumbi yango. Bango moko mutu batumbi yango. L'intention est condamnable dans la justice, na loi. Mais condamnable wapi na loi nini? Préméditation. Préméditation. Avoir prémédité quelque chose. Allô? Préméditation. Ils allaient infraction d'ordre la justice congolaise. Intention,
préméditation. Et il y a préméditation, hein, que lorsque l'action a été lancée, et que au sali yaneti oyiba ki o prémédita ki na okede oyiba tango oyibi nde bakangi yo mais intention ezali tozokende na nzela obi bona ana intention ya kozwa eloko yo mais soko tant kozwa yango te tant que otante kozwa yango te on condamne la tentative et on condamne l'action tentative de vol eza condamnable vol eza condamnable mais muto alobi na ana intention oyiba ta yo boko comme une époque à maréchal, même penser à maréchal et à la loi. Heureuse en intention, il y a un téléphone, tant que posé acte, il y a un côté. Si on va condamner au point de mais ce qu'on tente qu'on y bayango, Moutumoka Belelio, empêcher au y bayango, la tentative est ali. Et puis, ce qu'on prémédita qui action en gros, et qu'on va au long de préparer un béli, pour bouca porte. On a Simon Koto qui nous y va y avoir une préméditation. Au préparer, mais il faut l'action ça là. L'intention n'a jamais été condamnée. Mais là n'est pas la question. O et Salamaki et Zali, Bango Borum Basali Yango. Pambate, place Wana, Bakengela Mona, Banamura, Barobite, Babeta, Bamba Sas, Babita, Bakangaki, Bango Singa, Baboni Elo Mokote, Bosco et Salami Nanani, Bango Moko. Toyebi scénario Nyoso Nege Salamaki Wana. Oh bango basali montage bango na bango bakomi ko fundana tala ba contradiction na bango na ba Twitter na bango na ba annonce ministre alobi na 1h du matin o alobi 2h du matin de mote pelaki yo ministre benga ba pompier alobi na 1h15 soyi 15 o alobi mote banai na 2h alors contradiction ba yibi bango moko alors préparer on peut bien alors bongo lelo tozali samedi et puis to moni photo machine té Photo machine à ta mokoto eziki donc bidon à l'okuta. Baliba parola batubere kuna bango timité. Bon, quelle serait intention to koluka commenter le gomoro ya bongo ce qui est kozala na optique oyo lobi tu toke na par rapport ya nenge yo lobeli objectif est ko ozala nini en fait commenter scène ya bongo. Bisoto ana besoin otumbelo gomoko te. Bisoto ana besoin de ma machine on est tali bisoto pour ça illégal, ils a contre la loi interdit le vote électronique. Point barre. Bisoto tali bisoto. Bisoto lo to c'est là, bas to que na vote le 23 décembre. Le reste y a ba distraction, ba distraire ba. Ba meka ki magie. Ba mo ba monique pression à population, ba communauté 8000 machines mususu 7000 ezali to remplacer. Mais bon, c'est ça ma photo machine ezikaki. Mutamoni yango azate debi loka lokuta. Balga ba tester pour ba ba élection azate ba machine eziki ba tuli. Kuna ba simbilité. Donc quelle élection. Alors, donc quand même aujourd'hui Tozali samedi 15 décembre. Il nous reste pratiquement une semaine pour les élections. Il y a 23 décembre. La Mouka par biais à réseaux sociaux sous Tomoni média moko je pense politico.cd et relayé tweet moko il y a Olivier Kamitatu Ouazalipe membre et à la Mouka koloba que Olivier Kamitatu aujourd'hui accepte il y a Kobenga Bato ba qui les élections to ba voter avec cette machine à voter. Vous aujourd'hui vous acceptez partir aux élections avec la machine à voter? Opposition à la Mouka échanger tes machines à voter est illégal. La loi interdit vote électronique. Olivier Atkalipe Kolobayangote, tweet wana ezaka ka bango moko batu ya FCC na ba lié na bango basi basali alliance mutu bazo sala campagne wana. Biso to sito lobby, biso to retiraka ba signature na biso te, to changera pe position te. So to lobby to lobby. To sito lobaki machine eza illégal, to kene na machine te. Mais tout le monde dit que Malembe, c'est ni abandi qu'on rapproche vers Bisso. Il y a que vote au salamana na manuel et aux habilité à papier et il y a monde à côté biloque électronique to botika. To ligue acté yango parce que l'électronique est interdit par la loi. Bisso to boy yango pambate électronique est déjà bourré na ba candidat à FCC, la députation nationale, provinciale et puis ba candidat à FCC. Basi ba tieba kombo na bango kombo ya Shadari pour Shadari a gagné donc
bamema biso kutu na baje wana te donc biso kuna toza te. Bon, Seni a changé position. Seni a changé position. Ils ont toujours avec le même machine que Tolexa élection aujourd'hui. Tolexa plutôt élection c'est 23 décembre. Sauf que non, le monde de comptage. Évoluer. Bah comme que électronique et rosalate, et rosala manuel. Dès que tu as une Seni, biso to lingi voter à la manuel, ba bulletin, mutabandi ko compter. Boye, Fayoulou 1, Fayoulou 2, Fayoulou 3, Fayoulou 4, Fayoulou 5. Pour que ça allez afficher. Allez sali PV, ndenge zalaki kala, afficher devant le bureau de vote, témoin bakena ba papier na PV parce que biso compilation, to sala yango en live, bureau par bureau, to za na ba voix ya batu nyonso. Et nous nous sommes préparés par rapport à ça. Le reste ya ba mangugu. Est-ce que vous préparez déjà ba témoin sur ça? Vous préparez ba témoin sur terrain. Vous préparez na ba témoin na ba observateur. Ba témoin na ba observateur nyonso baza déjà prêt. Tozo ke debi tumana ba. Et Lelo déjà descend sur terrain à Fayoulou, Ozaki récemment, et Degradaki récemment. Et quelles sont vos impressions par rapport à Yamakam et les cas qui récemment Namboka, je pense bien, il y a na Est, plutôt partie Est, et RDC. Mais, binomoro bozomona, bazo empêcher Fayoulou, ba sous-estima qui est. Mais bien, après, on a empêché, FCC a allié, mutu ba la droit au sa la campagne librement. Biso, ba tirer masasi na Lubumbashi, mais ba miso bomoni bango ba kita Lubumbashi, ba kita wapi pempele. Ata policier mon côté, mais biso ba pombi ma moto, ba policier ba tirer ba pombi na koboma. Bota la ga FCC linga yena ba liena mais bazo ko kapete. Peuple a ligi bango te, peuple a comprendre géo et zoleka, ba ligi ba étouffé campagne à Martin Fayoul mais binomo bomoni banani balia FCC partazo ke des lo ba de kwei lobi mbanda ke kweyaki donc partazo ke de avant Bukavu kweyaki donc partazo le kazo kweta batuni no zobenga alliance ya FCC balia FCC Allô? Oui, Batunini Oyozobenga allié à FCC. Parce que FCC pas asali alliance na ba opposition na ba candidat na musu yemoka. FCC bozomona bango boko linga ngala tanga ngala boko tanga. Mais ba ozomona ba otambola libre bazo empêcher bango te na ba place ba boya kiso bango ba otika bango. Ba otika bango pamba so ba allié te. Et c'est yebala ki ba otu bandimi ko ke na machine. Parce que ba allié FCC puisque FCC machine est pour FCC gagner. Obe mina ka lubaki yango. Si vous soyez on dit non que dans machine on dit FCC. Ba ka mdomoni te que pour constater Fayoulou ndeka opposant la muka nde muto opposition ezali parce que bazo boya la muka ba boya opposition tout ça la campagne mais ba misu bazo tika ba popwani. Vous aussi bon les mesures. Vous aussi donc yaka FCC na balié. Vous aussi, Obo critica qui hier les autres pour le bazar allié. Mais aujourd'hui, vous aussi, les élections, vous préparez les témoins. C'est-à-dire, vous irez quand même dans la machine à voter en go. Malgré des rapprochements. Transmission électronique y a ba voix contrairement à bango balobi avec ou sans biso to lobi c'est ça l'électronique botira biso bo imprimer ba bulletin to ala besoin bulletin à papier to compter papier par papier to ala besoin ya électronique té na lingi bo comprendre bien vote électronique ngoloba tant yo voter machine transmettre ba voix mbala moko na centrale et na poka ba beleli chadari po baza déjà la réserve na bango na centrale na bango au moins que ba déplacer centrale ya ni le logo qui ça ba bombi na Lubumbashi donc c'est pour vous dire que puis ça to lingi papier ba trois côté de ba papier et puis tout tika na ba preuve na ba PV ya ba papier pas biloko eza la carte machine bido bo mondi yango te voilà to lingi yango te. Alors aujourd'hui pas la carte machine est comptabiliser biso ba voix te.
aujourd'hui, il faut que loba tokomi presque nasuka ya makambo o etangaki campagne électorale etikali pratiquement 5 jours pour campagne électorale et si là. Aujourd'hui, s'il faudra bino moro personnellement bossa la bilan ya campagne na bino. Quel est le bilan ya Fayulu candidat ya Lamuka? Mais bilan est largement positif. Les lobes sondage qui ont se sont fait à Fayulu gagnant. Sondage ni on se sont fait à Fayulu gagnant. Na ba na base ba tiari ba l'échec. Donc sondage ni on se sont fait à Fayulu gagnant. Donc je pense que nous avons bâti une campagne à Malamu. Toke partout ba empêcher biso toke na bamboka mususu ba place mususu ba bomi batu pona ko intimider foule ya katebe bazo ya kana neti bilima. On dirait bazo bima na mai. Omoni biso na bakisangani na babukavu partout au tamboli. Donc allez Fayulu banda bandi campagne de la quelque chose à mpia kati atala mboka mogote. Eza ya nzambe. Donc to sais qui en tout cas to continuer kaka de voilà timu kona suka biso to liga élection. To l'accès bino que to liga élection, to liga tricherie et à la fait transparent. Allô? 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 Oui. Oui. Ouais, Okokyo, continuez, vous êtes en ligne? Lazare toujours en ligne. Alors, dernière question, Ezali Yaoyeba aujourd'hui. Soki est comique plus tard, lobby avec ces élections. Il y a un autre candidat qui a remporté les élections. Vous êtes prêts quand même à respecter le résultat des urnes? Biso tolingi mutu nyonso respecter ba résultat ya zine, pas ba faux résultat, ba vrai résultat. Ya ngwana tolingi élection za la transparent pour contestation za la té. Biso to aleti ba tumususu teke o poli o lobby loko nga la poli na boité. Biso so to poli to kondima mais avec le vent en poupo to ala ngoto ko pour la machine. Bino mo bozo mona. Mutalingi FC za zate na balié na vomi par la population. Nous avons le vent en poupo. Ba sondage de to pia biso gagnant. Donc, ton limite au Kenya d'élection, ton compter bulletin par bulletin, ton affichage à la claire. Mais à part FCC, il y a aussi Cash, Félix Tshisekedi. À part FCC, il y a aussi le camp Cash, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. La lobby, sondage ils ont fait ça. Martin Fayulu na la Moukanae, ba gagné, ba victoria élection. Donc, tozaka kaizaka FCC na biso. Tozala kamususu yo autant des awa. Tozala FCC na opposition na la muka mutu bo mona ba on a terrain ba au cartonné. Mais FCC peut azate na terrain basi ba poli ko. Ba on tape sur l'échec, FCC on a l'échec. Alors, c'est ça l'échec. Tokomi na suka édition na biso ya lelo c'était vite fait. Et là, on y recolle le Belaba Congolais, nous sommes en scénette moment, moi Mboka, Francis Kalombo. La émission ba Congolais base dans la serein, fait à Kabini et Koki, le baka kandenge bazana ba lié na bango ba tie bango kwa ba construire la machine, mais bon dans la vigilance machine est illégale, to lingi ba bulletin est la ya papier au biso mo to koti papier na urne, na kombo ya Martin Fayulu peut to contrôler. Vous décompter de manière à ce que nous ne pas proclamer victoire. Victoire est certaine pour la mission. Donc la tribune que le peuple a dit, FCC est sous-souté, n'a pas dit, n'a pas dit par la population, et que la population a de la changement. La canisse bino moko bolanda qui na Genève, Félix Aloba qui sont bolingi changement, et Zana Martin Fayulu. Mais sont bolingi statiko ya Kabila, alors tout est dans la Kabila. Donc, changement des Fayulu Moutazo est bon pour changer ma campagne. Merci, mon... Vraiment dans les changements. Merci. Merci, mon Mboka, Francis Kalombo. Merci, Naba Congolais Nyoso. Bolandi Bisso, na édition na Bisso, il y a entre nous cette rubrique. Merci beaucoup. Oyo symbole la question d'actualité. Na Congolais Moko au téléphone en duplex pour Nako.
Solola Makambo, il y a République démocratique du Congo. Mon téléphone reste ouvert à tous les Congolais qui veulent s'exprimer, surtout pour des questions utiles. Excusez Naba Congolais Moussousso Bokobengaka Bokobengaka, si c'est pour insulter quelqu'un, si c'est pour Kosala Nini vraiment et Kozala vraiment importante et Tomeka ko Solola Makambo Moussousso na micro Tomeka ko Meka Kopé Saba Congolais va s'exprimer sur des sujets brûlants et plutôt sur des questions brûlantes d'actualité, également sur des sujets brûlants et actualité pour na komeka kotia makambo nyonso na bosembo tomeka kosembola pe kotaye nyonso sur l'actualité et la République démocratique du Congo. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition. Mesdames et messieurs, au revoir.